C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Bonjour et bienvenue chers internautes, tous aura toujours na sengo ya kosela bino musala oyo. Je dis toujours que Émergence One TV au service de ses abonnés parce que na yebi Émergence One TV tozana toujours pour kosela bino musala oyo et naza muto ko présenter te boyebi toujours que monsieur Sapis yene muto continuera toujours ko ko sepelisa bino lelo tozana émission obolingaka mingi yolo analyse et pas yo otobeta masolo ya yolo na ba détail nyonso tout et tobisaka bino que toko kende partout il faut pour que tout que nous cause historique ya yolo tokutana ba papa tokutana ba maman o ba ko permettre ngai na yo ndeko sikosi kozwa na moment oyo to meka mpe ko yeba pe tozwa o abengaka recadrage ya histoire ya yolo et yolo lelo tozali na kati ya yolo na avenue Lemba précisément dans l'école il y a Saint-Gabriel et pas yo tozo yamba papa na biso moko un des anciens vraiment ya yolo abotama na yolo kala tongo kutu bien ya abotama na yolo na soki 0 r de lepe na yolo zo banda ba papa bazalaka alors lelo vraiment na zana singa ko yamba papa na biso. Bonjour papa. Bonjour. Oui, ça fait plaisir lelo ya komona yo na plateau Émergence One TV bino ba doyen ya yolo et c'est une fierté pour na biso ba koko pe ba na bino oui ko se présenter au bengaminani pe au va na venir nini. Comme Ngai, monsieur Bafumba Albert. Monsieur Bafumba Albert, oui. Na yolo, babenga Ngai, na kombo na zwa ki tango na za kokola. Ezalaka Beros. Beros. Tango na langwe Beros, tanto comme na âge à 18 ans, na yo kombo na kombo ya Mabiz. Papa Mabiz. Obe na kombo yolo mo bebi ni papa Mabiz. Yolo na kombo wana na bana mike. Babaki sukombo mususu ya suka lelo na ba bébé bana bakoko kubenga kokolo bakokolo ko ya ba o bakubota mina yolo bakoma kubenga lelo na mikolo dana mikolo na bana mikolo bakoma kubenga fumu toto OK alors ngala benga papa Mabiz to fumu toto OK ya bana yolo lelo tozala ki ebele o totanga kina Saint-Gabriel sika utozali colonial sikoyo Totikali 3 ou bien 4 oyo ngana monaka 3 ou bien 4 donc la doyen ou la génération na yo mingi batiki biso donc botikali kaso 4 donc totikali 3 ou bien 4 donc vous avez vraiment bateau pena ya kobatela pe bateau singeli to za ka toujours pembe na bino pona ko meka pe ko yeba yolongo bandaki ndenge nini. Oui papa on va na yolo na avenue nini na bani na yolo na avenue Fumumbula numéro 3 Fumumbula numéro 3 oui papa tokota directement na bien un sujet na biso parce que le lot tozo parler c'est historique ya yolo tokendaki papa ebele tokei pa bandeko ebele ba meki ko pesa biso ba histoire mais ba tindi biso pa na yo parce que ba yebi que parmi ba doyens oh ba rappela que non parmi les rares doyens batikali na yolo vous en faites partie na liste wana alors raison pour laquelle Émergence analyse tout ça yolo analyse to yelelo et pas na yo papa o meka un peu obet la biso historique ya yolo ngo yolo ngo banda na nini yolo tango na yaki yolo ezaki na 1953 j'avais 10 ans. Ah bon utaka wapi na 10 ans utaki Barumbu na balabala Itaga 20 donc yo zabe nandi mona Barumbu yelo na tangaki l'école Saint-Paul de première année jusqu'à 3e année primaire tant que yolo l'école ezalaki te OK yolo pe nord et tondaki na no batute topandaki na avenue Tumbumani OK lokola yaki chambre bandako Tumbumani wana ezalaki kaka 2 chambres à coucher ba parents na bino bana lokola toki na bana basi mwetola na chambre moko na bana basi ezalaki te yango tolongwaki na Tumbumani toye na Fumumbula ndako 3 chambres à coucher partager yango ndako ya 3 chambres à coucher na Fumumbula presque finir na mobimezaka ba construction ndako ya 3 chambres salon 3 chambres salon 3 chambres salon OK à part ça tu ko commencer sur la école Saint-Jean-Bec-Mans tulungu na Saint-Paul tu Saint-Jean-Bec-Mans na Kauka kwa pembeni ya Makanza école Makanza collège Makanza OK
Wabenga mbelekete. Mbelekete. Tant le moins kuna école Saint-Gabriel tu vandi le tozoko lobawa. Comme la 3e année primaire. Oui. Là il y a qui coûtait dans Saint-Gabriel basi batongaki. Nanu batongi Saint-Gabriel na misu na yo. Ezaki na banini ni wana. Il peut y avoir 50 55 56. 55, 56. 56. Oui, merci vraiment pour la précision. Il y a une école officielle laïque dans le Salamité. Non, aucune école na yolo vers les années où Bino Bouyaka wana. Ezalaka te. Non, batongi école à Liboso Saint-Gabriel na misu na yo. Na misu na ngai. Oui, là batongi na baba pe ovandi. Alors, comprenez que tous ça déjà na Saint-Gabriel papa Zoloba et Saint-Gabriel yango esika tozali parce que si manabiso bozomona avenue Lemba et juste à côté za avenue Njili et puis côté za Mfumuvula ndi avenue papa avandi. Donc moi na yolo oyo abotami na yolo akoli na yolo azo comprendre déjà école oyo bana belé ya yolo basakani batoka ba mettre Bill Océan Lissoyi basakani abavena biso WTC de Bruxelles basakani awa baza tellement ebelé oyo bayebi terrain oyo bien pe bayebi école oyo bien. Alors papa là yo kuta oyaki na yolo obi bien ke batu bazaki ebelete banda kuna yolo batu bane ko zongo nanu ndenge nini ezalaki pokota na wa yolo leki ba locataire ndenge to sala loté ezalaki avant kota wa société yo za ko sala bandima parce que ba papa na biso ba futaki ndako na maboko boite société mutu zaki ko futila wango société mutu na futila bango à l'époque colonel ezalaka ndenge wana ezala ma quand rankin biso na yolo Lemba Bandal Matete okokota na ndako avant ko société fo yeba yebi basali document société mutana na ko verser mbongo na direct yote. OK. Tant que ko indépendance ne ba papa bango moko bakomi ko futa bango futa ndako na bango et puis bandako na biso na yolo zaki 3 sortes bandako biso côté na biso ya Fumumbula bandako za 3 chambres à coucher. 3 chambres à coucher. Bon katikati na biso susu ya avenue Kasangolo koma Kimwenza eza bandako ya ndambo ya biso ya 3 chambres. Mususu ya ndako ba 2 chambres. Okati sisi ko Kimwenza okende neto kene Kimbangu kuna. OK côté terrassé. Côté terrassé côté Kimbangu kuna. Ezaki bandako ya 2 chambres coucher bandako poussière mabaya. Na ba mususu ya poussière mabaya na triplex. Yango nde yaki moins cher. Mais biso ndako yo lero yaki na 350 francs à l'époque coloniale. Bongo bandako kuna yaki na 150. 150. Pour la kolongo na yolo to kende ti Saint-Paul. Il faut to kende ti Gambela. To du bis ti sand, oui kende ti sand. Ti sand oui. Kiti na rai al. To koti Saint-Paul. Tant to kolongo kuna to ye yolo to tangi na Saint-Jean Beckmans oya kauka. Oui, c'est quoi l'état abandi kopesa bato bandako ya crédit wana ba grand parents na biso tema bana osala na ba compagnie ya l'état bazokata bango bambongo na ba société privée na ba société donc ezaka ba société ya l'état te ezaka pe ba société privée pe bana opesa bandako parce que biso tebeka kendire bandako no surtout ezaka mamba l'état donc ezaka mamba l'état ka te l'état azaki na bato na ye l'état ki na bato na ye o bazaki na ba poste clé bazaki ba bandako. Et bien, il y a une différence. Il y a bandako ya 2 chambres. Il y a bandako ya 3 chambres. Il y a bandako ya brique. Il y a brique. Mais c'est quoi yolongo le bandaka. Ibandaka wapi suka ka wapi parce que l'autre biso bana te biolé bandi na bongolo et que suka tina kikwiti. Mais à l'époque yo bandaka où ça tu era yole bandaki na venu bongolo. Ti Kapela. Et comme la Kapela, yolo sidouana et bandinde babandi ko tonga. Place bombaka biloko nyuso batonga bandaka yolo sid. Place comme à Wenze, na église protestant, bar à mettre le taureau, hôtel du midi. Yangonde bisika obe wana bezaki ba bisika bazaki ko bomba ba tol, ba porte, ba brique, ba ciment. Biloko nyuso sala bandaka yolo sid. Yolo si donc batongi on a nini construction est nini avant 57 58 hein avant 57 entre 57 et 58 parce que nord batongi on déjà parti à 52 écoutez yolo nord aussi batonga mais batu bazala kité kité moko mais poko tawa faut voir
Yolo nga kalani zaka neno ndenge ni yebisa no biso po biso bana lelo tozi peut-être chance wana te yolo ya kala ki calme moko ya kosakana te tozaki na jeunesse ya lelo te ya bakuluna biso za toyebaki biloko ante tozaki très reconnu toyebaki makambo ya tribu te tozaki kaka oza mokongo oza moluba toyei kaka mutu moko lingala kaka yango nteleki lelo lingala na français yango eza makasi na Congo tondimaki te baluba baswahili bakatange babuka bakoloba lingala mais lelo lingala ekomi tous les Congo balobaka lingala na bana mike babotami babali koyeba koloba kaka lingala. Oui, déjà si on comprend bien les basali yolo ngo bisiko biso ki esika bana bomba comme ba dépôt quoi bana bomba ba matériaux bana tonga yolo sud bosco wenza yolo à l'époque ezalaka yolo à l'époque ezaki sur avenue Galima école moko ezali wana ya étage wenza yolo liboso ezaki na sur avenue Galima kimwenza oyo koma laïque et comme laïque donc wenza yolo nde bandaka na laïque bandaka wana ah bon mais lelo pe batu pena baza ebele te na yolo ya kotanga donc wenza yolo biso toyebi na kapela nde bandande na laïque tango balongoli wenza wana ekomi na kapela ba maître toro baye atongi bar we na hôtel du midi basali l'étage circuit mwenza bapesi mukongo na wenze na wenze wana ezalaka pe cimetière wenza yolo ezalaka cimetière ti l'église protestant wana nyonso wana ezalaka cimetière ti okiti moke na se ya bato bazwi batoyokana wana yango wana ezalaka pe cimetière tokutaki bakuruze wana yolongo seke touti musika donc comprenez que tozana papa mabise mfumu ntoto yende pena moto azomeka un peu tout ce qu'on recadrer biso par rapport ya historique ya yolo et ça a déjà ça plaisir vraiment na Véronica Lodge na niveau ya Belgique et ça a fait plaisir makasi na grande sœur na ngai Moski et surtout ba abonner nous sauter Émergence One TV na pesi bino toujours mbote rester branché toujours continuer toujours na papa et pas yo otukuye ba sous moi ba détail ebelé lelo papa to moni yolo ngo ba école et commis presque et commis tellement ebelé s'il faut le dire. Le long il y a 5 Gabriel oyo kubanda na avenue ki mwenza ti to koma na ango ba école na ba école to comme to le soir disait to comme la 3 écoles to comme la 3 écoles 3 à 4 to chaka 4 5 Gabriel peno oyo ya 5 Gabriel et doit regarder avenue pam avenue na ndamu na lemba ndamu na fungula ndamu na lemba to bakaka salo la 8 classe mais 5 Gabriel ngo eta bana batanga kate OK bana bakoma kotanga na 5 Gabriel de filles ya yolo sip bana mibali bakoma kotanga na bana basi na 5 Gabriel ya yolo sali baba ezali na école mais bana batanga kate bon peut-être étant monsieur école ils ont ba conditions bien té yango éviter ndenge catholique ya yolo ça ko conduire église catholique de l'école wana. Oui, tu mec un peu évolué papa. Bino boye kokola lelo, tout moni lelo ba bengi yolo Dallas. Na habité na époque yo bino bozala kawana. Boye kokuta yolo baza ko benga dia Dallas c'était de ce que comment Dallas ne ko ya après. Et utaka no ndenge ni source ya kombo ni bandaki no ndenge ni. Kombo ya Dallas. Et utaki na biso ba ancien ya yolo norte. Tango to komina yolo sud. Tato ba benga maître Gombe. Maître Ngombe Toro oui. Na yebi Toro na yolo te na yebi Toro tangu na na barumbu place bazali ko benga ngo tangu to kola to botami ba benga ngo parc de Boc et ça permet na jardin zoologique et ça Gombe na commune Kinshasa sur avenue Rwakading entrée ya parc de Boc ya ngwana et ça qui na salle moko bazako sala na podium moko baza saba ba spectacle des spectacles ba danse provinciaux et ça ka tango to kola moi bikolo no sa Congo baza ko ya ko bina bakana chaque année na époque coloniale ba belge baza ko sala chaque tribu ya Congo baza ko ya ko bina wana to sa bana mike est-ce que va mettre toro va mettre toro à partir de Congo. En plus to yel susu tant to yesu na yolo susu azalaka te bango bateka na Congo bango ala tango asisi ka bandaka yolo susu mettre toro na batali boso babandaki yolo susu batali boso pa mba sur avenue Kapela na kwe
lelo comme un peu pompe essence esika wana. Donc kolanda moi lisolo na comprendre moi loko ngeza ke elonga na comprendre eza boye. Yolo belge atongi yango azui lupango akomi opesa lupango na ba ouvrier outaki ba commune mususu. Donc s'il faut dire première génération ya bien ya bana yolo eza ba bana oyo ba ouvrier o ba botaki. Ndeti ba parents na biso quoi. Donc bango nde pelani ba botami na yolo. Mais ba grand parents ou ça ba parents na bango ba outaki na ba commune mususu ba ekika yolo parce que ba sombaki ba mapango bazwaki ya crédit et pas ya ndele tout ça pas ba belge. Ezande bongo. Ezande wana. OK. Moni biso tanto koli na yolo. Et là, comme bengi qui banditisme, c'est normal tout à fait parce que qui n'a que la police à l'époque coloniale. Ah papa, comme kate. Tu vois la télévision, mais l'État qui n'a retenu à l'époque coloniale. Et ça qu'on y a qu'on a un film. Un film éducatif. Où est-ce qu'on peut ça maïele? Et ça c'est un film il y a l'amour, il y a non. C'est qui va filmer le sport, le football, le cinéma, les acteurs à Kala, les films qui toko, où est-ce qu'on éduque mutu. OK, merci vraiment papa. Toi mais un peu que zonga vraiment la question na biso na Kombo ya Dallas sur origine. Kombo ya Dallas et où t'as qui côté ya Maître Toro. Maître Toro tabandaki on. Génération ils ont vivre de près na ye. Batu masala ki yem tapesaka Kombo wana ya Dallas. Mais ba misusu bazo ba ki Kombo ya Dallas utaki pa evoloko la utaki libanda mboka azosala ba succès na ye na musique ilera yaki na Kinshasa awa evoloko ataleki akoli na misu na ngai. Ngala ibaki evoloko musicien te. Yebaki evoloko nani? Ba musicien yebaki kaka mwana ya yolo. Nenga banaki vie musicale na ye nete ko yeba mais abanaki yango ye moko te. Basaki moi ebele ba misusu bakomo ekema ngai. Ba Badio Mambenga ye evoloko ba Jo Mali ba kombo mususu ne kima po basaka sutomona na sona ba mote. Ti ba mpaka o ya kala. Ba musicien ya mikolo ba Vikilo Ngomba ba Franco azaki na yolo, De Wayo azaki na yolo sud. Vikilo Ngomba na yolo nord. Nani mususu. Ba mususu ba kombo ekiminga. Et c'est normal parce que ça fait un moment au Karasu bangote mbona yaki na yolo à l'âge de 10 ans, le comme 77 ans. Oui, il a l'âge de 10 ans. Na 10 ans. Le baki na neni oyo chaka pena makono liboso na yolo. En 1953. En 1953. Ah oh, ça date hein papa. Yolo si de nano silité. Yolo si de silinano. Oh mumbele oh limete to yeba ba kombo ba zo benga ngole lote. Limete to yeba na kombo zamba voka. Mumbele to yeba ngo zamba mateba. Ezaki ba ngombe. Monsieur Staner, mundela ngo to yebaki to mona kae. Monsieur Staner. Monsieur Staner. To saki to na zamba wana ko kota ko to bakuku dendo. Mbinzo Mayebo na ba rivière ba pesa kombo ya yolo rivière yolo. Et bani na côté citoyen moko azaki pe na membre du gouvernement tango ya Kasavubu tango Mobutu na ba Kabila. Mungulu diaka. Côté ya Rigini. Rivière ne banda côté na entre Lemba na Rigini. Et yango le format kombo ya yolo. Mais comment expliquer rivière eza na ngambo ya commune mususu? Mais ba ye titi bozo bengo na kombo ya yolo. Lero wana tozaki na ba communauté. Lero wana ba commune ezaka. Ezaka ba quartier, ba kombo kaka ba quartier kaka. Ah OK, le lero na ba commune yakite ba commune ko ya sima. Ba commune ko ya tango roi Bodo ya na 55. Atoye ko bana makamba ba commune. Donc c'est que kombo ya yolo et précédent kombo ya commune Kalamu. Kombo ya commune Kalamu. Donc c'est que c'est normal yolo petanga matanga mango makasi ne bana tanga wana. Yolo kekele musika na sango. Parce que bana mingi ya yolo to formaki à l'époque coloniale na football. Ponga zaki pena côté ya football en tout cas. Équipe avec ma bengi Kalamu. C'est moi le fondateur. OK. Bandeko bazwa ki yango baki na possibilité. Bazwi yango tango famille bango ekoti mugulu ba mutu bakimi bakepoto mutu musaye ko équipe na Kalamu. Mais siko papa to ko siko na yolongo ke tobi ke za yolo moko mais to sole na ba chef ba bisi que yolongo za ka 8 quartiers na kati ya yolo. So sanga si yolo d'une manière générale to na 8 quartiers. Et sika auto vani ba bengo yolo 1. Yolo 2 bani na kimwenza ti osuka na terrasse.
ya ba office ale yolo 3 obano kita ko tu bano benga soki fokobel kuna na se kuna l'air bino bobota makausa tele bino boyaki yolo kuna na se za kana zamba ezaki zamba ukati rivière kio koma moitié kasabu ngiringiri ezaki zamba pelero mai ezaki tele ba pompe na biso to na maite courante totoka ba mai na ba rivière yolo na kalamba to sukola bilamba to sukola banzoto kaka ezaki salité te mai uti côté ya Kimwenza gare na sanatorium Makala umone sika ngiringiri sikela rivière ne yewana yokutana oyo uti côté ya campus et on est comme deux rivières. Oui. À l'époque, bato azaki pembeni ba rivière te. Et ezaki kaka rivière Zamba. Zamba wana ezaki na makambo ebele bokozwa. Oleko lokosomba tosoto mayibo. Kaka ba mayi bambisi. Lokaki ba trivia ba pêcheurs bangala. Tozaki na système okanga bambisi wana. Ezaki lokwa ma réserve à Yolo. Ezaki lokwa réserve à Yolo na rivière Kalamu na o. Mais le makambo belé changer makambo belé tala balupango comme pemela ya ba rivière ona et comment ba ezaka sous ba douche te ya bato sokola nzoto bilamba. Alors le bato ba se plaindre na ba inondation est-ce que ça faute ya l'état to faute na bango moko faute ya l'état me permettait ki bango na régime ya Mobutu na Kasavu ezalaka te tant to bandi Mobutu et ko koma apesaka liloba ya suka labaki oza makasi tonga président Mobutu mutapesa oza makasi tonga donc so zape okoke tonga pe place ba tonga te kasi mo te ba suti fisika ba ko tonga eloko te yo weli ka po propriétaire kasi yo weli ka ko la propriétaire le tala banda ko ngosoko tala ndenge zali muso azola banda ka mabaya matol ba triplex no modo de ya liberté ya pesa ki ya ngwana ngoni batu bazu banda ko kina ba rivière presque tous les rivières ya ville de Kinshasa comme banda ko mais partir na tozo ngela partir na to me un peu comprendre parce que ba bega ngote ba yolo muso ba ote wana ezaki mbangu mais to kutana na chef ya quartier bi ke no ezaki mbangu te ezaka ka yolo bango ba benya ndenge na yolo mais biso to benga kango tanga ka uta pesi permission wana te mais authenticité tanga changer ki bakombo yango le koma yimbangu biso ba kana koma kimbangu te ba magasin ba Portugal ba benga yango Fokombel côté wana nyoso ba ko yango Fokombel donc ba magasin to ba portugais ba na yango Fokombel donc fond comme belge c'est que yango ndia yakiti côté terrasse wana tout bon considérant ka ba Fokombel tu vas te ka côté pesa ka komo ya quartier les aki Fokombel ki ngambo ka kuna ngambo kuna ya moitié ngiri moitié Kasavu kine ba Mariano wana umoni banda ku sozo banda kwa lelote ezaki ba magasin ba portugais ba pesa ka komo ya Fokombel donc le Mobutu a changé ba authenticité ba komo na sakala et comme le ba komo sika yango komo kimbangu mais je tente kola ki ezaki mingi ba bilanga ezala bango ta Kasavu bazako saka ba bilanga osomona ba pemele ba bordure so ba rive ezaki ba bilanga. Siko papa to meke un peu ko résumé yo yena yolo mwana muke ololo komi mukolo biloko nini oyo mona kana yolo zaka mwana muke oyo lelo yo mona asusote il est respect meke un peu ko résumé ata papa respect zate bana baye baka so mikolo te bana baye baka bandeko ya mama te bandeko ya tata te biso tanto kola ka to banga ka mutu nyoso za mukolo kaka ya famille mama na tata na yo te non na ya environnement na yo même libanda ya environnement na yo partout ils ont kende soko muni mukolo pesa respect ko pesa ka tata na mama na yo nengo banga noko yaya koko tata mwasi il faut pour le dire commandement de Dieu ali babi memia tata na mama déjà la décret loi on a nzamba pesaki respecter ta mère et ton père et ta mère et lobby est belé la vie humaine la muto ayebi Bible oyebi liloba nzamba l'église il faut yeba mibeko 10 wana yango na vie ya mutu mais quelque part peut se totaler bien si le aux autres que non respect za sauter responsabilité pesa pe ba para ba réussir te ba échouer en éducation ce ko tali na bana mususu toko na tali la majorité ya bana peno ba botem na tata na mama na mona eza na moi respect makasi
surtout bana oyo parce que botomana baza ko benga biso bakoko yonde ko mwasi oboti mwana mobala yebanite famille kaka wana pa yo boti na lupango yo kolo boko mama bana wapi il y a l'une des raisons pena et baby c'est sur image na biso yo ouais net ngai pa inga na bandi na za mwana liboso na libota wana mama abotaki biso 9 basi baki 5 biso mibata 4 mais baleki na basi baboti kaka mibale bato baboti misatu misatu baboti mibale baboti te mais leki alandi ngai aboti mwana ya liboso na premier mariage na ye mobali wana tanga du boursa ke poto abosani mwasi apike pa bapara na ye mwana wana leki na wana azongi epai na biso mwana ye abotaki tanga koli mais tokamwaka ye moins de déplacement akimi bino na ndako. Merci Mafu Mutoto. Et yo za mwana yolo ya kala et meka un peu bisa biso ba avantage ni ezali pena ya kovanda pe ya kovivre na yolo. Est-ce que kovanda na yolo ezana ba avantage vraiment? Et koki kozala nango soki oyebi musala ozala métier moko et soutenir yo. Pour kosenga na vie ya lelo ndimite. Kosenga ezali tangu sokolaki. Lelo po senga mutapesa yo talaka vite za ko vivre lelo na Congo tondimaki te komona Congo Congo ya mboka nzala te Congo ya mboka pasi te mabele mo kitoko ebotaka biloko ndenge solingi yolo na bino e baby yolo za soneza la kite baby tala a na Saint Gabriel ba mama saki bilanga to mone comme ba compagnie comme ko ya ko sala ba basta bomo cha station bomo cha ba biloko mususu nganda tozo kamo. Mais tu as un problème comme la biso bureau na biso ya quartier Yolo 1. Quartier Yolo 1 jusqu'à tozali bazu bureau ba déguerpier ba on a foyer. Yo bi bien foyer. Foyer ya nezaki nini? Place wana zaki centre social moko mo. Centre social ba neko yamba batu bazaki na ba difficulté. Ba ko yeko la misala. Mais ba teki yango. Yo ki sangwana te? Oh. Na yebi. C'est comment partir dans babi etika la kiwana partir dans etika la ki ba tika la bureau ya l'état na babimisaki bango récemment na habité sous pe ki sangwango na moni déjà biloko nyonso ya bato bazaki wala abimisaki na balabala. Alors yo siko ba impression les ndenge nini en tant que mwana yolo gouverneur ya lekaki na ville de Kinshasa Kimbuta quelle priorité ba tikeli ye gouverneur tous les 24 communes de l'Osokotali et beba ba biseka bana ba beta bale to ba sala centre moko boy et sala sakabani baninga et le côté et le centre handicapé il y a l'aveugle il y a l'orphelin et ça la sous le Kisasa te na ndenga na yebi Kisasa on a botami na le pour vie nyo se kufa talabana oyo bazalaki le stade sur l'avenue Sendwe stade du 20 mai stade du 20 mai au moni centre social moko zalaki wana ubuta longola kyangwana et comme kuna ngalema kende na brikini na Kisuka oko komona bano bazaki ba fazero ubuta toka forma ki bango na kutia ngalema wana lelo bakomi ba parents bana batongi bandaku pourtant bazaki na Sendwe wana na côté stade du 20 mai beau-frère nga mtaki diriger section wana ya bana wana ba fazer wana ngana kama iko pesa kuri ya peinture ndenge matiako ba couleur ya ndako. Oui, c'est quoi par rapport à foyer na biso oya yolo lolo ba teki ndenge wana bureau quartier et commune na terrasse ba document mususu wa boka kikutu na nzela wana epolimbula misusu ekei et c'est quand historique ya yolo et vandaki. Oui, to comme pela presque na fait émission na biso o meke un peu ko lo ba impression na yo et ça les yo ndenge nini komona biloko ndenge wana pe ko senga nini na bukumeske na biso ya commune na Kalamu pour quartier na yolo eza moko ba quartier ya zo diriger. Omoni esalinga pasi po yolo bato babimi bokonzi baza ko profiter mbongo bino botekeli bato kaka bino lisusu boplike so balwa balongola bango
Ce qu'on a la place à l'État. Ce qui bat l'État, bango moko, bakolo place, bango bimisa bango. C'est que l'État a teki place na ye na ndenge na ye abimisi bato ya mo chaki. Muto ateka ki a désordre. Muto ateka ki ngwa suna bokonde sika wana te. Yango na moni o baye, ba lingi ba profiter lisusu. Po to moni ba profit wana. To moni ngana commune msa yolote. Presque bisika mingi ya kisasa lelo eza ndenge wana. Sur 24 communes na tambolaka. Na kuteki bisika wana ezalaki pena ezala ndako te lelo commune ndako. Ezalaki ba parc bato bavandaka bato aka mopepe. Ti na Gombe, même chose. Les longues ya boulevard du 30 juin. Ti okoma cimetière à Gombe. Ti ba itex Afrika wana. Loka ba société salaka soute mais lelo ekomi nango ba habitation. Oui, merci vraiment papa. Oyeli mete ndenge moko. Ndenge moko. Première étude 17e et comme ba usine kufa et comme bandako wa bato. Oui, merci vraiment. Étant doyen ya Yolo, yo conseil européen ça na bakoko na yo na bana na yo ya Yolo parce que tout ça toujours na souci que Yolo on peut kende liboso Yolo on peut changer. Image Yolo perda ki le comme souci bana Yolo tout Yolo ezongela image wana Yolo ezongela place na ya Yolo. Alors conseil européen ça na bakoko na yo, conseil européen ça na bana na yo oyo yo boti na Yolo nini to ko sala pour que Yolo ngo ezonga na niveau. Omoni Yolo ce que le place de comme commune na ville kaka Yolo te en général ville de Kinshasa, ils ont soulevé tout le quitter. Et changer ma casse, mais n'a pas si ban na biso. Les alors va vendre à Bazako Yokande na Zolo, va yebingai. Batata bango baza baleki na ngai. Oh, tu as koko na. To koli na bango awa na Yolo, to tangi na biso na 5 avril. Pour moni ngai ndenge na zali bana baleki bakoko. Basi mibali balinga ngai makasi ti lelo kona koloba bwe so ba moninga il faut abenga ngai il faut abenga ngai akoleka ngate ya lelo kona sepela ka ngwana me mawa to sana ngwa makasi awa likamba bakuluna babugumetse faut batambola lokwa baninga ya kala bazangi kotambola babunguse batambola na bango te batambola kala bango te faut batambola na police na balance poids baza koloba bokeba ba mama bana ba jeune homme bosala bote bosala ka bote tant kalizaka bon baza koloba tu sais la réunion tous les anciens de Yolo bosala ka yango ngala dirisaka tous les anciens de Yolo balego so babota mingi na ba âge pour biso ba 40 de 40 à 50 groupe na biso to zaki na réunion de 50 qui na 60 bazalaki sur le groupe na bango to sai ko kutana est-ce que ba réunion elle ça va sous-souter mais batu ba bebi sango ba mourir amour ba bebi sondeni biso to banga ka bana basi to kolle bango balabala moko ye azala muke azala mukolo to zala mbula moko to zaki ko toucher bango te parce qu'elle est sœur nanga déjà mais c'est ma petite sœur le j'ai changé ma belle quoi ma belle ko tali ko ma belle bana basi ba komi ko bota même avant âge moi moi c'est bonne balabala moko le senté ya comme chérie non c'est ta sœur biso kolaki na nikamona te to banga ki yango po et pekisa mena mbeko c'est ta sœur na maman nini wana o bien c'est ta sœur na maman nini oh ala maman botami na balabala to na koli asa maman nanga asa yaya nanga asa tata mwasi nanga mais il fallait qu'il boye inculquer idéologie bino bokole nango pe na bakoko pe na babano bino bobota to sala yango tango to saki ba réunion wana mais talaka mboka ndenge koti passe l'équipe pas le côté ba msu ba komo kosala makambo yo non bino bino na kola de temps à autre bobana ko vanda ko solola ko mona ko meka un peu ko améliorer ko kutana ko solola vraiment pour que communication ça entre bino boye ba nini to ko sala na ba sœur na biso wana bozo kutana bozo solola à partir église to ça ko ba réunion ngo to sala ba sœur na biso to sangula na ndako na balabala te na église non bana yolo akala wana le bana so ba réunion na église bon moko ezalaki bolingo ezalaki donc barrière penser ezalaki te o fa koma petit chéri na ngai ezalaki te mais ce qu'on a bana lelo nde koma comment nango comment oui na habité s'il faut pesa bango conseil ba ka batu ba koyoka oyo bazana mato ya koyoka bayoka ngai na oyo na lobi po ngai pe na botami na bandeko basi mibale babotaki na ndenge wana na bana Yolo te mais babotaki bana na vie wana bana ngo ba mama na bango basalaki vie sportive
basket. Ba basketteuse ya o ba pesa Congo le kumu na tango Mobutu na Zaïre. Na taki na 3 petites sœurs. Ba betaka basket. Na bana ya ba petite sœur na pe msu ya mibali ba betaki basket. Ba pesi Congo le kumu na tango Mobutu na Zaïre. Mobutu apesaki bango cadeau ngabe voiture ko sala le côté. Ok, merci vraiment. Comme on a presque fait émission à Bisso et ça vraiment plaisir de abonner sur Émergence One TV. Merci ça bon niveau États-Unis et puis émission no lingara mingi yango yolo analyse et surtout j'en foyona Aristote Missimi bana yolo vraiment ya solo na bo sanité je suis Kigoma Kaiser na niveau Afrique du Sud bana yolo ya solo Zitobo ballon et puis DJ Rigen Matudi bana yolo pe ya solo bango yoana na pesi binombote. Oui papa, dernière question Zaboué. Lelo papa yo beaucoup mestre ya commune Kalamu to le batio chef du quartier na yolo eloko nini oyo ko sala pour que yo mema changement na yolo na biso na kokota chaque rue bandako na yebeza na bana na yebyango na kubenga ba papa na bango chaque rue baya to kutana bela un dimanche na Saint Gabriel. Mazana maloba kolobela bango nyonso bazana bana soki ke mwana osaka mbulu sala tu mbulu ne sala te donc si papa na papa responsabilité na so na tali ba vandia bazana ba parents na bango na bazana mbulu wana te to na moni ba vandia bana baleki na nga quartier ba misusu ba bana ba tato na kubenga ba yaya bazalia na ba koko na muna bango babetaka bango kaka dame carte ok mais misusu basaka bajulu bango bazosala te. Est-ce que le chef de rue pe na ba yolong basala misala na bon bazali sur quand ndenge balaki te baza kokoka te et puis ba misusu baza ba nouveau venu yo pese pour ça yebi quartier te. Ok, c'est monis comme abesko ezana yo mutaye yo pese responsabilité pour nini azana ba moyen ayebi na quartier tana maîtrise quartier. C'est ça le mal commune ba venu na biso yolo ba we ba yeko somba ba lupango na ba we baza ba locataire ba lupango tout ça. Mais quand même peut-être te sentir pe moi changement on a yolo ba tu peux teki ba tu misusu pe ba yé mais ba bongisi pe yolo on peut to moni pe comme moi banda kwa bien banda kwa étage ça pe moi bien na yolo to boité ça bien mais biso tanto kolaki tozali batata na biso na bamama na biso bana tozali kosolola tozali kosakana tozali kosalisana na baanniversaire na mwana kuli tokoya na bakado tout ça tozali comprendre vraiment. Oui comme na biso na suka émission na biso vraiment papa ezaki plaisir vraiment ya makasi ya kokutana mfumu toto yeyo vraiment bana yolo tout soki bomoni elongi obozoye bango directement tozali na Saint Gabriel école oyo ya liboso etongomaki na yolo ndenge papa ebisi biso et déjà bandeko oyo bazali ko accompagner biso tozomona bana yolo baza zinga awa bazolanda émission ndenge ezako pesama tout ça ndenge ezako sama na pesi vraiment mbote na Piscas image parce que ce que bozomona nga bwena ndako na bino c'est grâce à ce jeune homme Piscas et surtout na bokasi ya ingénieur kapa ye pena mutakangisaki koto asangisaki koto yo ingénieur kapa ya merci vraiment na musala na yo na pesi mbote mingi vraiment na Saint Thomas parce que encadrement toujours ils ont continué coaching ils ont continué toujours musa ça malamu et papa un dernier mot na yo parce que tout comme la vision na suka moi remerciement na bana yolo oyo yebi et ko sala moi malamu bon na koli na yolo na komi tata na yolo na komi koko na yolo en tout cas na sepeli mingi l'émission bobengi ngai na oyo ngai lobi na pesi yesu na kolo asalisa biso na mbalo ya mibale so bokoya okukuta changement ekozala ekozala po toyokanaki déjà biso baancien oyo totikali toza mingi te me baleki mwa balandi biso mwa na ba 60aine d'année ba 50aine tosi toyokanaki tokobengana lisusu po to sala lelo oui bobengana ndenge wana bokutana kaisaka moi bien parce que bino lelo botika londire ba icône ba richesse ya yolo ya lelo zapala donc bino bokomi ko ba historien donc livre ya yolo ndesko ezande bino parce que mundela zwaka bato bana histoire bazo relater bazo koma
bon po te toza na mboka mo eza organisé te bo ba tout mo ezo beta lisolo be bazokoma baninga be musu bakomi et tout consort bala bakosangisa ngo et puis c'est histoire pe le bakomi pe livre yolo. Oui, comprenez que comme na souka émission na biso na pesi bino tout bambote na yebi que vous avez branché bo continuer toujours ko za brancher yolo analyste on continue toujours ko sala bino musala toza toujours na pona bino na service na bino nazomona vraiment ba na tout yolo baza mobiliser sensibiliser parce qu'on a besoin de changement et de développement na yolo na bango. Carlos José Sandrine Mbabu na pesi bino mbote ba na yolo tout na pesi bino mbote comment voit ma ingénieur Vicky m'a dit ça na pesi bino vraiment mbote à la prochaine numéro. Merci vraiment papa. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous, très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.